Batata, ba mama, bandeko, ba panzi sango. Na bengi sibino lisusu lelo pona ko rappeler eloko yo tokoki ko bosa na te eloko yango ezali nini tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo afungoli na nzela ya Front judiciaire international 3 procès contre Rwanda ya Paul Kagame. Procès moko ezali oyo tozali kosala na procureur ya CPI. Procès mosusu ezali liboso ya Cour de justice de l'EAC. Procès mosusu ezali liboso ya Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Ba procès oyo nyonso ezali na besoin ya ba preuve. Alors toyebi ete ba preuve tozali na yango tomonaka yango tozali ko vivre yango kasi liboso ya justice internationale ezali na ndengo yo chaque justice elingaka koyamba ba preuve. Rappel ya liboso ezali procureur ya CPI apesaki adresse alobi moto nyonso aza na information victime témoin société civile journaliste atindela ye ba élément wana na adresse oyo otplik.icc-cpi.int adresse oyo congolais nyonso akotaka na internet tambusa yango tozali kosenga na bandeko na biso bazali na Goma na Bukavu ba territoire occupé par l'ennemi bobanga te gouvernement na bino etiki bino te tozali ko travailler na ba front nyonso mokonzi ya mboka atiaki na Front judiciaire international boyeba ete tozali pe na posa na bino botinda ba preuve oyo ata na kati ya ndako ozali ya kobombama tinda ba preuve oyo pamba te yango nde kosala que Paul Kagame na ba supplétif na ye suka na yango lelo tolobi bazala sanctionné société civile journaliste bo développer comportement ya bato bazali sous occupation bobanga eloko te. Voilà eloko tenia to rappeler bino congolais oyo bozali na Bukavu Goma mais pe congolais nyonso partout place ozali oyo kotaka internet tambusa adresse oyo relayons adresse oyo po suka ndenge to alikoloba Paul Kagame akofuta o azali kosala na mboka na biso na ba procédure mibale tikali, c'est-à-dire liboso ya Cour de justice de l'EAC pe liboso ya Cour africaine des droits de l'homme et des peuples kuna ezali l'état congolais nde akomema ba preuve ya ndenge afundaki Rwanda ya Kagame. Toyebi ete ba preuve wana ezali même ba expert ya Nations Unies basi ba confirma yango mais toza na posa lisusu ebele eya bo contacter ministère ya justice kopesa biso belema bo contacter commission nationale des droits de l'homme bo contacter ba ONG oyo eyebi kosala mosala wana bien po tozala na maximum ya ba élément na 2 procès oyo pe mosusu ebandaki déjà na Arusha pour que tokoka kokokisa ba élément natondi bino botondi.